toujours vivre le DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. DMTV Mbote Nabino et c'est ça kolala vraiment ngambo nabiso poto yebi ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube Nabino mokonza masolo et actualité DMTV a salé la cabine pe lisusu ba analyse sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux topé ba réalité ndenge toza ko vivre na mboka nabiso République démocratique du Congo mboka ezanga ka ba mambote mboka ezanga makambote boyebi kaka awande sika ba kolo baloba tambola na mokili omona makambo tolingi to solola nabino un peu to sala moi moké bilan moké par rapport à production hein oui betamaki hier dimanche le 13 septembre 2020 bobi ke Kinshasa zalaki en tout cas en ébullition Kinshasa ninganaki fali pour pas Cap la merveille à Kangaki Shark Club et côté mususu pe papa chéri jibempe na Kangaki na et pas na village Chentemba donc on balait un peu dans moi les deux extrémités, il y a commune, il y a Gombe, mais nous surtout Tourié Bandini les Kanaki en tout cas, Boebi Kaka qui Fali Poupa, ils ont qui premier concert naé after confinement parce qu'il y a Kangama qui na poto et puis premier concert avec Kobeta après poto anana ba Covid n'enge frappé batueza concert au Kobeta na Shark Club et premier concert naé puis depuis à outi poto aye donc un concert très important mais ils ont qui na ba surprise ebele concert wana yango toromeka kotala yango siko awa tomeka un peu ko analyser yango moi moké donc toujours vanda penza awa na masolo ya concert ya Fali Poupa na kati ya Shark Club hier dimanche le 13 septembre 2020 mais avant tokota na musindo ya concert yango boyebi kaka DMTV chaîne na bino ekoki ko zangate ko sala o izali devoir na ye c'est-à-dire ko sensibiliser bino pe bisonyo surtout na yo tali maladie ya coronavirus yango nde mute bebisi makambo so ba concert lelo tozo sepela ezali justement parce que ezongi po to sali ba 4 à 5 mois ba activités za ki soute tout était bloqué à cause ya moi virus moi muke oyo e bloquaki en tout cas masolo nyo surtout e kangaki vraiment masolo na ndenge ya amukete alors lisolo oyo to zobeta lelo nde kaka tolobi ya concert ya Fali Poupa sur fond justement ya maladie à Covid-19 ou bison surtout senga na bino boko kakomi batel en respectant ba mesure barrière nde ba kondi ba sengi pour prévention yangonde ezali seul salut na biso hein bobi ke maladie wana ming na prévention de toko longa yango alors Fali Poupa concert na ezalaki avec plein de surprises hein donc to moni Fali Poupa ko présenter biso ba invité kili loko la petit Fali moi na moko mbandaka kautaka na mbandaka débrouillard azoya azobunda zo débrouiller et puis epé koleka ba réseaux sociaux ba tebele ba mona kango mabe ka ba réseaux sociaux mais réseaux sociaux tozomona petit à petit ezopé sa petite vie koyemba kaka na babare ko balika kati akutana pe na Elmara akutana pe na Dicap akutana na la merveille Aigle Mobutu donc leloyo nento solo la masolo ezaki toko Fali Poupa annoncer officiellement surprise moko pour la petit Fali et aux appena kitoko to moni lisusu moi na moi si o azo simba rythmique ya wenge musique à maison mère Sarah solo yepe lisusu azaki na podium wana elongo na Fali Poupa une histoire en tout cas d'honorer Werason hein Fali Poupa honorer grand frère né ya Bandal bobi ke Bandal et outi ko zala en deuil Bandal outi ko perdre non seulement ya Bandal mais icône ya mboko yo na domaine peka ya ba Fali Poupa d'ailleurs Fali Poupa zali parmi batu oyo ba tindaki en tout cas contribution na bango par rapport na matanga ya grand prêtre Vienaye Raja Akula et donc Fali Poupa a honoré en quelque sorte pe grand frère na Werason à travers Sarah solo moi la moi si moko kako azobeta guitare na clan wenge mobimba bazami bate bondi melangai donc lisusu tobakisi Fali Poupa a honoré
toloba moko ya ba collègue na ye ya Tikabiso pe à son âme Babia Chokoro mwana na ye Prince Babia zalaki pe wana Fally Ipupa ayembi na zalaki kitoko. Alors trêve de bavardage nalingi bino moko bolanda Fally Ipupa di Cap la merveille na ba invité na ye bolanda surprise o abombelaki petit Fally o na sirete vertige na misu ya public et bison surtout totali yango bison surtout tolandi yango tozela kaka et kokisama. Alors suivons cet extrait avec Fally Ipupa. Ensuite on se retrouver tout de suite après. Je rappelle que vous avez la chaîne YouTube Nabino DMTV ndonanga yo mutozo tala biso mozana no abonné s'il vous plaît ozo zelanini cliquez kaka na bouton na rouge ba komi s'abonner wana ko koma abonner na chaîne na yo pe cloche moka notification ko apparaître so cliquer pe wana ko permettre na yo rataka le sous telo ko totiaka. Alors suivant Fally Ipupa di Cap la merveille Aigle Mobutu. Ensuite nous nous retrouverons tout de suite après. Auta kuende kali ekaso penza mama makazi bona ye. Na mono ndile kwa zozo ma merci ni balé. Il faut na ma pecha qui a la photo. So qui pe italio. OK. Oh, kiki. Alors, hier, Azan a talent naïe, et puis c'est un petit courageux. Donc, l'année prochaine, ce qui nous a basungé, tout ce qui nous merci, tu as aucun dénaï. Maman, on va appétit dans le rayon. Kolanda wana extrait, il y a concert, il y a Fally Ipupa abetaki hier na Shark Club. Je rappelle que na même Boutouana Papa Chéri Sulutani, il est pas allé kobeta na village Chentemba, nyon surtout les kanaki très bien, mais awa tozaino ko vendre la masolo à di Cap la merveille parce qu'il faut noter que Zali premier concert na ye depuis dernier concert au abetaki na poto na salle ya Bercy. Fally Ipupa se produisa qui les sous-souté compte tenu kaka ya maladie oyo ya Covid-19 et donc Fally Ipupa aillé qu'on se produire les sources pour la première fois à Kinshasa après plusieurs mois passés en Europe avec qu'on se paye ça fan naï il était temps en tout cas pour la fan naï ba qu'on savourer de la très bonne musique. Il y a moi na Oyazali porte-étendard actuellement, il y a drapeau de la République démocratique du Congo na ba musicien congolais c'est tout qu'on reconnaît. Nous vivons l'époque de Aigle Mobutu. Fally Ipupa bien sûr azaye mokote azali ko kumbela masolo ngo pena ba ndeko na ebele lo la ba
Ferregola, lokola ba Inos Bi, lokola ba Fabregas, lokola ba Héritier Watanabe Motona Tembe, lokola ba Robin Mundibu, pour ne citer que cela, pour to boy, to kota na idéologie ko frustré ba misusu musique congolaise tambolaka toujours bongo to bosanate to landi wana to moni présence ya Sarah Solo siko nazomi to na nayebite so Sarah Solo ndenge azo apparaître na ba concert hein ya ba star na biso ebele soki eza pena ke autorisation à Werason mais visiblement ils avec bénédiction à Werason parce que tout le monde a déjà Sarah Solo même podium na papa chéri na concert na yepé lelo sous to moni Sarah Solo a mati na podium ya Fally Ipupa pe ezalaki occasion en tout cas pour na Fally Ipupa pe ko rendre to loba hommage na grand frère na Werason donc wana ezaki kitoko trona clan winge mobimba puisque public azo fredonné et wenge boyebi kaka guitare flamme kapa ya beta ezaka pena danger wana tikala pena ndeka papa chéri lobaka Èvre wana eza ba Èvre vraiment Fally Ipupa coup de chapeau parce que je crois que biloko bongo nde musique na biso za lango pour ça je pense que c'était vraiment très très bien et puis to le sou comment na Fally Ipupa na Prince Babia mwana ya Babia webi kaka soki yo oza ko s'occuper na ba orphelin nzambe a osepela na makasi donc comment na Fally Ipupa aux côtés de Prince Babia baza ko yemba nzembo ya Fally Ipupa ngamba la moko Nathalie Kabo na bi Prince Babia zana eka na papa na ye parce que Fally Ipupa ye azalaki collègue ya Babia Ndonga donc en quelque sorte aza papa ya Prince Babia donc Babia zate yo papa na ye oyo zali présent zo représenter Babia pour la ninte otala nanuka ya petit nabino wana alors eloko mususu ezali petit Fally ndenge kaka vie beaucoup la imbaka chance eloko pamba mais tokoki koloba te chance eloko pamba wana ezali grâce ko uta na nkolo komona petit Fally lelo tozomona ya komi propre ye ezalaki ozotala yo zomona zoyemba soit nzembo ya Fally Ipupa soit nzembo ya Dadju ozomona je te porte ma famille moi j'avais dit ta donc aza koyemba banzembo ya Dadju na ndenge oya kokaki koyemba et puis pesa épée finalement moi couloir grâce kaka na ba réseaux sociaux hein o belé ba négligé mais ba réseaux sociaux na ya moko vandi na terrasse azo filmer ndenga zo yemba bongo baza ko seka na bango mais lelo epesi petit yango vie to yebika utamba ndaka yemoka beta ba histoire na eto zonga wana te mais événement ça monene ezali promesse au Fally Ipupa sali Fally Ipupa promettre comme maï na deuxième Bercy na ya zo projeter ko beta d'abord un ezali pe information pour na biso que Fally Ipupa zo envisager ko beta les sous Bercy pe à promettre ye que a komemaye na deuxième Bercy on a donc tikalika to sambela Bercy wana ezala de sorte que petit Fally akende ko goûter pe na elengi ya mikili donc ozomona que Fally Ipupa très à l'aise hein azongi au moins 5 musiciens bakimi batikali na poto mais to sentir na biso vide telingelo bake Fally Ipupa neti kaka komi na ye ebale ya Congo hein donc ebale ya Congo ndenge papa yemba ayemba kwa donc yo toki noma ina kopo ebalela kate akauka na été intarissable source intarissable après tout aza aigle du Cap la merveille à likolo donc tango yo koyi na yo oza corbeau peut-être hein mais la route continue la vie continue et on l'a bien senti na concert oyo Fally Ipupa à Betty il était tout feu tout flamme hein, et concert en tout cas et les cani très bien tant mieux pour notre culture hein public il faut dire qu'à qui a soif il y a bah concert en général hein soif les sous ya Fally Ipupa makasi parce que a sali plus de 5 mois libanda yamboka en tout cas ba fan na ba se retrouver makasi donc voilà les solos tonga qui tout échanger na bino lelo et ça en rapport na concert réussi il y a Fally Ipupa pe na moi ba moment fort il y a concert en notamment présence il y a soliste ya Werason na waza moi si particularité na yangwana pende zo sala et vraiment Sarah solo et puis Prince Babia mwana ya Babia Chokoro et puis les sous tomoni petit Fally oya imitaka na eka Fally banzembo français azo bomango mais ezo kotaka neti français sangala na kimongo na lingala mais koseka wana mais lelo yi azako zo petit à petit vie je pense que c'est une bonne chose ce sont les genres d'actes na ba geste auto sepela vraiment commun alors si vous avez aimé laissez-nous un like hein ndenge zala kaka ba like na bino tolela ngo mabe talaka repesa moi mpifo epesa moi force ya continuer ko ça moi boulot yango nde to sala ngo pona
na bino mais ozape na commentaire moko ya kosala pourquoi pas o échanger ngo na biso komi kaka à travers commentaire wana osala pe bien mais mingi pe ko bossa na te yo mtosana no abonné te cliquer na bouton wana ya rouge ba komi s'abonner pour comme abonner na chaîne na DMTV ko bossa na pété cloche ya notification ko apparaître juste à côté wana et ko permettre na yo rataka li soute so to boki eloko awa ko bossa na pe le sous-souté oyo prise à suka coronavirus oyo moyen ko bundisa ngo kitoko oyo senga pe dépense ya gravité ezakaka prévention donc to ba ko respecter ba mesures barrières ndenge ba kondi ba senga biso boyebi kaka kolata masque kolata cache nez nde masolo tokutani prochainement avec un autre sujet d'actualité bien évidemment Soginzambe abateli pe biso pe en tout cas toujours souhaiter na bino une excellente journée surtout un bon début de semaine. DMTV vous dit au revoir.